15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makof, bibo tutomo kato lokola libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, sokando shosho, jujutsu, c'est na 15 minutes ya masano. Bokwa ela mona bino bonso baye bozali kolanda bongo 15 minutes ya masano mbangu pe makande bozali. Bon, boyebite na masano esengeli to sanganaka na tango toza na bisengo na stade tozo sepela na pe tango tozali na mawa yangwana na mokola lelo to saleli bongo édition spéciale pour na ko rendre hommage na moko oyo azalaki na kati na biso boyebi ke ndenge masano ebetamaka ndenge ndembo ebetamaka tozali na ba joueur toza na ba équipe tozali pe na ba arbitre bongo lelo bozali komona wana ezali levé du corps ya arbitre international honoraire oyo azalaki pe instructeur ya ba arbitre coordonnateur ya ba sage FIFA CAF na fédération congolaise ya football association Grégoire Tiamala Kalala ye tikaki biso banda mokolo ya mibale 22 janvier eleki bongo mokolo ya lomingo le 27 janvier nde banso bayebaki ye fédération congolaise ya football association général lieutenant général Gabi Gabirel Kumba Amisi Tango Fort banso bayebaki oyo bamonaki pe carrière ya arbitre wana tozalaki bongo ebele na morgue ya hôpital la cinquantenaire epai wapi levé du corps esalamaki nsima ya levé du corps wana cortège ekendaki ti elekaki na ndako na ye kino bayaki komotia bongo na place imka epai wapi barandaki ye dernier hommage. Ata tango bana bato bakokata tina pe koloba suka muluna yo pe kimie ingela motema webe ete maona yo suka te nabungisa te nabungisa ondima nanga etangwa Kolo Zambe nanga nabungisa Elia nabungisa Elia ondima nangai etangwa nayo te kolo piko nangai jingangai kolo bombangai Yesu nangolu na yo oyo kufera kingai na makila na yo petolangai Yesu kolo piko nangai jingangai kolo bombangai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petolangai Yesu kolo biko nangai nafukami bosangwenda bokonzi na yo wekimelwa solo seyo Yesu utuwe ingi kolo Yesu Oloji mpe pasi eingeli belema kolo jingangai kolo bombangai Yesu nangolu na yo oyo kufera yote mosusu nangolu na yo petolangai Yesu
motema pasi ngolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai shinga ngai kolo na bomo ngai Yesu kapasa na ngolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo Yesu ya kopesa ye ba dernier hommage lelo mokolo ya lundi wana bozali komona nzoto ya mowei bauti kotombola yango mpo na ekomema yango na nécropole entre ciel et terre wana toloba nini toloba bete nzoto ya mowei ekende kopema na boboto po oyo nzambe apesaka mpe abotolaka toyaka na mabele tokozonga na mabele wana baboti bonso fédération congolaise ya football association fekofa oyo ekambemaki bongo na premier vice-président Donatien Timanga Mwamba, vice-président Roger Bobo Bondembe Bokanyanga, secrétaire général Bezeke Inyangi Bonkinda, membre de la direction commission nationale des arbitres, direction de la communication et médias fédération. Bon, Tozala Kiwana pour rendre dernier hommage na Grégoire Chamala Kalala Oyo Atikibiso Nambula Tuku Mitano na Mitano 55 ans. Wanape kaka na place Imka Euka bozwaki bongo libaku biso nyonso tozwaki libaku ya kolanda ba témoignage moko oyo epesaki biso mawa mingi mpenza na motema lokola témoignage ya arbitre international Tambidila wa Tambidila maestro oyo ayebisaki biso ndenge bakutanaki na Grégoire Chamala Kalala, témoignage à ancien arbitre Fila, témoignage à maître Molisho Baye Bazalaki Nae, et puis na témoignage à Elenge Mwasimoko oyo papa Grégoire Chamala Kalala à Zouakape à Bokolaka. Manso Bozo Landango kaka na 15 minutes ya masano. Awa tozalaka na bisengo na stade na tango ya mawape esengeli tozalaka elongo 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo 27 ngai nazalaki désigné na match ya sanga balenge contre Lupopo na tango wana na Lina Foot ezalaki match ya Lina Foot badesine ngai moto moko andimaki te ke tokokutana Chamala na komi sur place bakamati bakeli ngai 2 assistants ya Discord ezalaki na Chamala plus arbitre mosusu azalaki na kombo ya Kalala tosali match Lupopo aganaki 3-1 na Lubumbashi Sanga Balende agani na 5-2 mais bato Lupopo bandimaki te bakamwaki na ndenge Chamala apretaka na mokolo wana bandimaki te ke barbitre loko bakoki kozala na ezaleli moko oyo esepusaki bato Chamala tokamotaki na Chamala bengai non grand frère nakanisi il faut supprimer kolala na hotel tokende na ngai na yo tokende kolala epai na ntango wana ezalaki na kanti na ndako moko ezalaki nango na nsima kote ya Kamiba nakendeke wana mwasi na ye mama na ye ya bana alami bilongo asali alabi tata merci mingi na ndenge natondi yo na ndenge bosali mosala na mwasi na ngai nayebisi président Ngalou Malik la période wana monsieur le président il faut bien encadrer ces jeunes c'est un jeune d'avenir et il va bousculer le Congo président Ngalou Malik alobi Tambidila ne vous en faites pas je vais le faire dans 3 ans na zongi une semaine après badesine ngai mata Chikuku contre Aspantu na Kananga na kaiko kuta kuna combinateur Aspantu Chamala sali un travail très appréciable na bandeko bazalaki bandeko Kananga balobi en tout cas moi non oza danser na tango wana président d'autres
président Chimanga azalaki président ya afnu ya ntanti ya football ya kananga lero wana président Doche azalaki directeur na compagnie ya brasserie président Doche mokakiti en tout cas mwana continue boye okokende musika na conseil ya président Doche na ba conseil ngana pesa kiye na conseil ngana malika président na kanisi Chamala comme un grand dernière rencontre ngana ye tokutana kina ye yambo atika biso tokutana kina commune ya Barumbu alobi na ngai grand frère santé eza kotukusa ngai na kanisi soki santé komi bien toko kutana na fédération une semaine, 2 semaines après na koyoka ke Chamala akufi donc nous venons de perdre quelqu'un oyo azalaki toujours omniprésent na likambo oyo etali arbitrage peut à rendre beaucoup de services dans la Fédération congolaise de football en matière d'arbitrage. Je ne serai pas long, je respecte l'esprit, il y a 5 minutes qui ont été données. Parce que makambo eza mingi. Merci. Azaki madame pour Nangai, Nathalie Kisakingai, Azaki bien vraiment pour Nangai. Donc, on a fait dans des cas, merci d'engager. Oli monae ekende kopema na kimia azaka kana kopema na biso atateka kei na kobosa na ete mpona nyonso asalela ngai na pesika nzambe merci nyonso na mboka nzambe merci pasi oyo ekweli biso to perdre mutu munene azalaki nano arbitre international asalelaki mboka oyo comme arbitre international adefendaki couleur ya mboka en tant qu'arbitre international. Après ayeko koma instructeur ya arbitre azalaki secrétaire ya commission nationale des arbitres. Ngai nazoloba wana zape ancien arbitre na lekaki na maboko na ye nakutaki ye azana na arbitre tosalaki na ye ba match na nenga yaki kokoma instructeur tozalaki na ye mingi tobande ko échanger mingi azalaki na souci mingi ya développement ya arbitrage ya mboka na biso malheureusement souci na ye ezalaki nano ekokisami te lelo atiki biso esali biso pasi mingi na kati ya motema to perdre mutu munene azalaki na engagement mingi mpona développement arbitrage ya mboka na biso 15 minutes ya masala ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo. Bon, à part chagrin liloba olobezate puisque moi j'étais un des plus proches à Chamala. Chamala c'était un grand frère, un aîné, il m'a embébélé. Donc que son âme repose en paix, c'est ça. Son âme repose en paix. Et Anzela Moutinho son zambe moaï. Merci Ngaza maman présidente ya maman sur ASV Club. Naebi arbitre Chamala bandakala. Biso bandi sport yaki bana mike naebi bandakala nandenga komaki international. Bon, l'air a confié, tu regretté. Le droit de la association a besoin de maman de ring à Renaissance. Avec club, il y a un autre qui rendre dernier hommage à Mokolali. Tovana Marabiso Nyoso. Sport va te rappeler le football. Avant le football, ceux qui vont traiter, et là, comment que ça ne va pas être terrain. Papa Chamala qui arbitre mon aîné, à Katia Congo. Asali mingi musala sala ke monanaki abaki pe motakolo ba mingi te na ndenge na yebeli ye ba mama sport ako pesa biso respect makasi tala ndenge toye po tolandanaka na sport nyonso tolandanaka evateka mpona football donc tosengika nzambe ayamba molimo na ye apema sengo biso mpe bamama nyonso ya sport toye totiki libota na ye na maboko ya nzambe nzambe abatela mwana mwasi na bandeko na ye nakanisi bonso bayelandi bonso ya 15 minutes ya masano kaka ndenge toutai koloba ezengeli tozalaka na ntango ya bisengo mpe na ntango ya mawa wana bauti kolanda ndenge matanga
il y a arbitre international, Azaki, instructeur FIFA CAF, il y a Fédération Congolaise Grégoire Chamala Kalala, Matanga Oyo, Pesaki Bomba dernier hommage qu'on a en place Imka na Matonge, Yango et Salite, Tosukisa Lelo spécialement, Pesaki Bombo hommage na arbitre international Wana, Oyo, sportif Nyonso, Lelaki. Bongo, Toseni Bete, Apema, Nabobodo. Batalobi mardi, c'est le zonieri, rythme normal, il y a 15 minutes à ma salle. Bang, bang, bang. Au boto, au Moukabiloba.